mpe bakota na foko poma olobi déjà moni bapaster tu bayaki wana bayebi nzambe te okozosoutenir bamiyibi oseke bango mpe babavole yoka te papa mokonzi moko atanga azwaka pouvoir akenda komitika na mofema yango asosié nzambe kutu makambo eza mofema papa tolanda ti bino basali na nzambe oyebi ke ko bakoyoka te baza basali na nzambe te bango basali na nzambe bino basali na nzambe boyebi ke kongo bato bazosouffrir mpe bato bazonyokola bakongole bino boyebi bango bozondi babodiaka mesa moko etongo bodiaka mpe mesa moko na bango na miyibi yango na miyibi yango tongo bodiaka mesa moko partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali. Tout ça là, mariage, image, tout y mariage, ainsi de suite. Témoignage. Ils ont raté toujours témoignage Ezali. Namamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au benga numéro na biso nyonso tozali et lubu émission lubu boyebi bino moko tala bilo kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Moté na abonné na biso bozolanda biso en direct bo liker vidéo bo partager aime les serviteurs et papa talo ma fionto lumbe et koti na politique na ndenge moko ya masekite tozolobela likambo ya 15 millions o ebimaki na ba parti politique na milulu o esalamaki na stade de Martyrs tosali constat parti politique na 500 partis et belé ya quitté raison eza que mbongo ebimi mais parti ezui mosolote yango tozotu na 15 millions wana ekendaki wapi et puis babengisaki 300 pasteurs na 300 pasteurs wana toyebite bapesaki bango combien yango tozolobela na ndeko na biso Bokoso Bolumbu Botaka na pesi motoko na ngai epa ya mama Esther Victoire 12 étoiles place azolanda biso na pesi motoko fort mama place azolanda biso na pesi motoko lumbe mambo etali politique tokolala tovanda kimia te tokolala te toza wana kaka toujours pour na bino tokosenga na un bon réalisateur ingénieur maboko trépied donc ingénieur Domi a balancé image donc Bokoso Bolumbu Botaka na pesi motoko na yo papa talon mafionto motoko na kajulu samba nzelo ala fana na sukantoko motoko na mama na biso 12 étoiles. Donc faut préciser que maman Esther Victoire 12 étoiles. Motoko na maman na biso Esther Victoire 12 étoiles deux fois té makambo. Donc mutaza na bato makambo siko na neti yo. Motoko fort na bandeko bazolanda biso Bokoso Bolumbu Botaka tozo kende na cas par cas. 15 000 $ et bimaki pona ba parti politique. Nyo servi la Kinshasa o ekene ko s'adhérer na union sacrée. Mais to ça les constant moko ba parti politique ebele et ya quitté na stade de Martyrs to yebité ezaki par rapport à Nil et puis to kota na makambo susu. Papa talon wana ezako pala. Moni
Mboko yo papa Talon so kokisi 90 fois Sanzambe merci. Olobi? Mboko so kokisi 90 fois Sanzambe merci. Oh. Et ça mboka pas problème papa Talon na émission des fois té. Tala o ele kai wana na stade. Olinga na so benga ngoni. Comédie politique. Comédie politique. On se comprend. Ba so même sur la comédie on les a ba futilité ça ba sottise papa Talon. Motoko. Bozimba moloko la 15 millions. Bo bimisi ta musu soi-disant. Pour la miyibi wana, que ce soit des voleurs, baza miyibi. Bobimi c'est 15 millions pour la miyibi wana. Baza miyibi. Mais entre temps na mbogo yo, tout ça va fonctionner tant sous yaba. Ba papa na biso ba onatra, ba servi mboka mais lelo mona tant sous 36 mois impayé papa Talon. Donc on dit le pas na biso que na kobeta to pour la ba quoi. Pour la ni. Que ba père na onatra 36 mois payé. Oh. Et so ba kira ba sangelo di sanga ba nganga nzambe, so ba tongira le pas. Topoli. Oh. De ma père, on a déjà mboka ya na nyongo na bango. Mais bino bondi mboso ba miyibi moko boye, ba vie mo ba fidèle na bango kana ba yo. Ce sont des voleurs. Ah. Na be ko muyibi ça insécurité. Et ça une qualité na ya ba to na pito yebi ke ba sa bongo. Te lo ba détournement. Te détourner au moins sikoyo. Et loko e ça sikoyo ke ba comprendre était voler, détournement. Ya na leki. Oh. Estomac. Tension, il y a l'équipe. Au cassite. Toi, baba détournement. Et ça qui mouille. Motoko. Le quoi ça, maman, bon, on va français, mon état spécial. Il a détourné. Mais ça va bien voler. Au moins, il détourné. Au moins, mouillé, baza mouillé. Motoko. On se comprend, bon, il faut 15 millions pour payer ça, bango. Bango tout bakabola. Nous, si longtemps, nous sommes en train de souffrir. Dans ce pays, tout ça, kemba na niveau moko impossible, papa Talon. Mais pourquoi ce volume botaka 15 millions en ebimaki ba parti politique belé et y a quitté ba réseau ça que bazwa ki mbongo te moye ba mema base na ba stade des martyrs ezati. Déjà na so papa Talon pour na baza bata mouvement. Na 15 millions ba ba pesa ba parti politique. Presque tout ne ba yokana ba parti politique oyo ba s'adhérer na l'union sacrée. Mais quand bango moko ba parti politique miso o ba s'adhérer na l'union sacrée. Misusu ba memite. To tout ni ba memite pour ani. Hôtel biso mbongo ya kite. De voir même ba kolo ba parti wana ba meli les pour moi qui mo yibi na bango ça na makila. Ba meli les susu na ba parti na bango. On se comprend to kutere na bonana c'est là yo qui était pour ani. Biso mbongo bimite. Or normalement et c'est nga kito ba bimisi budget wana. Il y a 15 millions. C'est que parti moko et soit qui monte en on se comprend yo chef soit qui te fallait ça monter en yo te ba soit qui te bon il fallait ndeni lo ba soit qui déjà makambe c'est les papa nzani ba soit déjà mbongo parce que il fallait pas payer ça ba ta partie na bango OK mais ba fini non ba ta partie na bango pour moi qui muyibi na bino bena ko comme chronique ozo mena tina ndaku na yo o meli mboka na ba ta partie no bomeli tout ce qui est papa Talon, y compris Nabanani, Naba pasteur au mouvement. Mais avant de faire le dossier, le pasteur Bokosobulumbu Botaka, l'événement on a un stade des martyrs, tout ça qui, non, président Fatih Beton a osé la stade des martyrs. Mais tout ça, c'est puis président Zala qui était, il paraît, à Kenaï Matanga, il y a collègue qui a Koufa qui n'a niveau ya Bakongo. Papa Talon, vérité, elle s'est cité Banapoto, Kajulu Samba. Dans son panzanteke. Nous avons lobaki na okufa pour la vérité. Donc, soyez sengi na loba na loba. Donc, on a banga binoté. Donc, on a vu Papa Talon deux fois Papa Talon on les a pas avancé. On a fait des comédie politique. Comment se fait-il organisateur Yaboul? Mazanité. Papa Talon il s'est raté. Organisateur Yacob pour les aïe. On se comprend. Il y a des organisateurs à Cop mais à mon aninité. Je n'ai pas que côté kuna fouin et là perturbation papa Talon respect na mkonzambo ka bonga sala pour comme nous ça na streetier ils a bien streetier parce que la mamba dans les vidéos tu as mon programme ça na calendrier copine no yeli mba mota te zaki ya matanga collègue ya na niveau ya bakongo ozolo babongo te mutu akufi ebembe pe na Congo lelo comme on belé et ça non sunenge za bati yo ndo se kiswa vérité problème est mboka mboka beto okufa makambo wana oyo ya bengisela ki bato ça pour basani basanga ba pouyer vision na ye bato bakufa na estate boka ebembe ka ya mutu wana nde yango nde mutu ya grave bato bakufa na estate OK
kasi donc normalement baninga basangana basoutenir vision na ye ndenge azosala misala na ye ndenge azosala bamakambo ebelebele oso comprendre nde baninga basoutenir ye oso comprendre mpo makambo etambola parce que yo oye te kolobulu oye te oso comprendre oye te déjà eza mauvais eza déjà mauvais ma papa tomonaki na événement wana tomoni présence ya so batalo basoleni nye ye moko so organisateur aye te bango bato babengisi basolani or esenge il faut ye moko azala na bato babengisaki ya baparti wana bazala na communication mais tomona ba ministre bazalaki o na événement tomonaki Vital Kamerhe azalaki nalobi te bayaki mais organisateur ya makambo to eza ye ok fala azala wana te basolo nango bapesa message biso toyeba so basoli nini so yaza te do basoli kaka bango na bango mboko na ebisio papa to yaza te so basoli kaka bata baparti wana bango na bango ok senga ye moko fo azala wana mpo basala basola makambo biso tomona te makambo seka konsekandi te ça ina mama movema wana lukuta bana mona eloko osala te papa ta na biso za makambo movema bana poto ba diaspora mboko ezo kende mabe bazo kosa biso tina sukantoko biso pe to sana poto panza te to panza niance on comprendre mais et ça soni on se comprend trésor koko c'est l'ouvrier na mobali liani sedi abisinga bi boko so bulumbu butaka mboko to kende wapi na pesi mbote place mais bon so bolumbu butaka to na cas ya ba pasteur 300 pasteurs oyo bazaki invité na stade de Marseille donc to éviter ba bingisa bango par rapport à nini ba yaki po ba prier pour l'événement wana il est bientôt ba associer bango pe ba kota na union sacrée to ndeni papa talon soko na ebiso loko moko boye faut comprendre la déjà que ba pasteur pe ba kota na faux cop wana olobi déjà moni ba pasteur tu ba yaki wana ba ebi nsambete pour besoin soutenir ba miibi oui banzambe adi useke ba pe ba voler yo kate papa mais mon konzamo atanga zoka pouvoir akena ko mitika na mauvais ma et en associer na bien nzambe kutu makambo na bien esa mauvais ma papa to landa bino basali na nzambe boyebi ke ko bakongole yokati baza basali na nzambe te bango basali na nzambe bino basali na nzambe boyebi ke Congo bato bazo souffrir pe bato bazo nyokola bakongole bino boyebi bango bozondi maboliaka mesa moko mais tomboliaka pe mesa moko na bango na miyibi yango na miyibi yango tomboliaka mesa moko boliaka na fourchette ya mulai soki eza ya mokuse olia bo po bakota foko koma bino basali na nzambe basolo boyebi pinake bato oyo bazomema mboka mabe me bopemaka na bango bodamaka na bango bosalaka nyonso na bango so boza basali na nzambe basolo bapaki wana bapesi bino botya na bapantikila molekelai te fo esa bango te tozwa mbongo te bozotambwisa mboka mabe so na tosa paster wana yebisaka paster nini na boti courage oyo aza paster na solo akende koloba makambo onga na lobi ese bokoso ndenge ozolobaki basoki bapesa bango mbongo est-ce que présence na bango événement ezalaka mbongo de passer à long bon mbongo be ya ngo ya mutabimisa ete mbongo mboka olobi mbongo ngo be bimaki wana bon pona nga pe bodami na bino ngo ba passer bolia na minidi ngo pe bolia na bino présence ngo be ka mbongo mboka ya na tata nani atikaki compte na banki ava kufa ke nde na sabu na tiki ba milliard tomona ngo te mais lelo komi ka dika mukeo abimisa 500 milliards azwa kama tata na mtatikira na compte nzambe langa e komi ka lelo ko oyi abimisa nyinyo yo abimisa ngo sele mbongo bana poto bazo sakana na bakongole bofungama eloko esate mboko ya biso tout mutu akobangisa sato omeki to che omeki to nakuni tokela bino bongo sikozande likamba vérité. Ok, merci beaucoup Bokoso Bolumbu. Oh pe baka boka oh abimisa bijabu na abimisa yoye oh tata na pas kufa mtatika bijabu na toni mais Bokoso Bolumbu botaka tozo continuer tozo évoluer ba abonner na biso bo s'abonner bo liker ba vidéo ko sala vraiment motoko fort et ko sala vraiment motoko fort merci na ba commentaire ba j'aime na bino zo sala nga vraiment motoko Bokoso Bolumbu botaka par rapport à la nomination, il y a des ministres qui ont nommé évolution dans bango. D'après eux, ils ont bien, ils ont mal. L'évolution que tu as déjà mabé déjà pour déjà dans le bac de mission. Bateau va nommer on a déjà bateau bazaba mouvement. On se comprend bazaba mouvement. Bateau balela likonda. Tout le monde a eu bango déjà. On se comprend ça m'a appelé pour na mboko to na ba université papa talon mais bana lelo bazo tanga bazo so ba copter pour ba jona miyibi bazo etufa kaka bato ba otanga na ba université wana parce que
bazolingaka bango bazongaka batravaille na bapapa na biso Mobutu batravaille na papa na biso Kabila bayeli suko travaille na papa na biso Fati. On se comprend. Mais c'est ça comme expérience. C'est expérience qui mouyibi. Baza ba maman na ba voler. Oh. Parce que ba maman na ba dérober ndo moni omona. Et ça expérience qui mouyibi bo ba na ma question. Si je te voler pas pamba. Yo ka ça baza le loko salati. Nezo mususu na waina. Ministre de la défense. Ba sili sembongo kuna na CPI. Nani? Yo mtoyebi ko moni. So ministre mo ba de défense. Ba sili sembongo na CPI kuna. Donc ayesi kwa yiba na ménopause. Oh. Azaï déjà muta ko swambongo. Sur ba si sembongo na CPI go songi bo PC sous poste. Sous poste moi je na agni. À 70 ans. Mais quelle base d'expérience hein? Tes expérience c'était à travailler trop. Tes expérience qui mouyibi. Muta buka banque centrale. Olobi? Ah oui bité. Makambonga na yeba ka otiko na muto ayebi makambonga na yeba kati. Osongo pour papa tolo. Abuka banque centrale. Mais boko so bolu bota. OK bana biage. So pona nini to OK bana banque na bino ya biso. So etaka ba mabe et pas ba politicien na biso. To so atakate. Au lieu ya ko ba puya ka mabe. To so puye te. Mais to bi au lieu o sa ba oni. Non, au lieu ya ko puya ko tia ona maboko nzambe to lo ba ka mabe na ba. Ba mo ba sangine. Ba ba binzambe. Ah papa talo tika uchanza mina magambo wana c'est ah tika bakota kana mopo ba manki yona na bango kuna nzambe nini yango wana sana ba ye nzambe te so ba ye nzambe pourquoi ne tout ça buna mbogo yo to ana poma mukate mais poma mukate umeli na muto ba congolais mizolongwa kati so zo luka to zo ndeni ba na be papa talo ko luka muto azo sa comex faut biloko pesa moins cher kama sombi ateki asupe bénéfice à bien mais les là biloko zo matana et biso na bango ba commerce ba ba te to te combien Pepe Mbongo na maboko. Exacté. Non, non, ça. En somme. Est-ce que vous comprenez? Motoko. Tous ceux souffrent na mboko ba diaspora na poto nga na so pesa message bien capté boko so bono botaka donc nga ko te rataka to tchena tche. O tchena nankuni. Papa talon. Nous sommes en train de souffrir. Papa talon mboke latanzala. Le roi Congo ezati. Oh. Tina mukadi nzale fanda ba. Oh. Tina sengle o mona da mia fandi. Na poto nzale zarate. Tina cha. Mundele. O moni tenya. Eza manade ya Congo. Omoni tenya fana mingi na mbogo nsaleza. So tenya fana mingi na Congo, omona na tenya papa na mama bafana. Tenya fana na ngulu. Tesi ko na bana biso eza. Oh. Tenya fana ka. Omona na Congo tenya papa na mama. Ozomona o bana tenya yo mbele ya bele. O siko tenya yo tabulei. Osoko pa suna Congo bafana abungu. OK. Omona poto. Tenya o résister ta. Oh. Tenya de soko matina njili awa. Pomona ke mboka na biso ya mboka mukate bana poto. Tenya so azan nzoto na o so matika na kwa nchilo ke poto mo so komika na Paris tenya imo zo so tenya ninga koto biloko ezaka trote azongi sans visa te so tenya ninga koto nsalisa so tenya bana poto biloko ya tenya komi na poto ti tonga komi kuna mona so biloko ernios tenya mo abi non je suis déçu je rentre tenya zongi so tenya ninga bamboko pola bina lo Kongo mboka madofolo ya mia boy de ba tenya fa Kongo pola oyo mona te muto afinga muto baswana te we bembene oh so tu ne yona nini kanda mia est-ce que vous comprenez papa dans son mi vélo no ba ya mon oni vélo king mutuka mabingo vélo king et ça va mia OK ba tu sona na libane ngona mta na liputa na zo kuna matsanga dimbang motoko mukati yobi mto za kutonda Alexa Magambo atonga vele pour so le lier faut siester faut bougola Olal. Moi là ne magamba ba. Exacté. So banda ton petit pour no, il était vigilant. Congo bena vigilant. Papa dans le deux fois te mbutu ezana mboko na degré bana lelo pe ba yo ba souté. Mais na bana lelo ba yo ka ndeni papa talon. Oso imaginer biso kana to ko la ba biso gogo. Fo yoka. Mais bana lelo so bete gogo fo beta sukabe. Oh. Mie comme ça mo teti na sukanto ko na biso bana ba yo ka souté. Professeur akepe sa cours na kata classe. Moi na bendi mon classe que so mena mikata tronsa na mba desa. A fibe mon au pied. Est-ce prof on peut ça maïle ni pas moi na ye mo be mono batina me netité. Avant de bien travailler il faut manger. Na prof pe faut olia. Na moi na pe avant so maïle faut ta olia. So moi na quelle classe à l'été pour na mboga ya bien té. Professeur pe mo una à l'été. Nana repesa nani maïle tourbillon. Professeur on a kanda ipa ya bana. Azana kanda. Kobeso bana ba mettre kani. Était bien.
Et puis prof n'exo bana poto mboko yo donc mboko yo soko comme na 90 ans faut dire ça mais maman mettre kana on peut mona na pe su te baba prof ma raso ba mettre kana et comment on a suivre là film makala mettre kana film makala mboko ça des autres tout ce vivre dans ma condition moko ya bien te papa tout ça le ba vérité pour ba bongisa ça va continuer biso so tout ça le ba défaut na bango te c'est que to tindika bango kana na mabe. Et puis, je suis l'esprit de l'histoire, les Congolais. On me dit que je suis dans le stade. Ah, Congolais, il y a une diaspora. Il y a des gens qui sont là. 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 Il y a des familles qui sont là. Yo, on dit que les députés sont là. Mais si samedi, tu as un événement, tu as 5 000 francs. Ah, tu as un bateau qui est. Et des si dans le lobby sous. Mais tout le monde qui ba maman bazo na bana ba bébé na stade de Marty na ba policier ba yo kela ba maman ona ma wa Nicolas 5 000 francs aina mwana bébé so ngati ba maman ya bongo maman ofani pena na ndako na ebite ba maman wose ba papa ku fatoni ngana ko pointer na mbanga na yebisi yo ke ku makambo na papa na ko pointer moi sama tasu ba maman na ba bana ba bébé Nicolas 5 000 francs capo député on appelle ça 5 000 francs mais maman on dit que député on a azana ya mtu amufema oyebi atambo do aza bien te mais on dit moi 5 000 au coup misai et après lobby tant on sala bien te o leli sunzala mais déjà comme on a déjà ba maman et ba bébé bazoya na ba bébé na ba on a stade de Marty Nicolas 5 000 francs et zo là qui s'appelle que ba ko voter ba on Nicolas ya 5 000 quand Nicolas 5 000 so tant bo voter ba on peut passer bino ba 5 000 c'est toi qui critère te na comprendre que biso mo peuple tout ça faible. Tout ça faible. Papa, tu as besoin de 5 000, mais on dit que Mouto c'est un volé. Ok pour voter, il faut appeler ça 5 000. Mais après le lobby, on est là sur ça. Tu as faute dans le biso. Au lobby? Tu as faute dans le biso. Ok. Biso mon père photo ça pris dans. Parce que ça quand on a battu ma belle. Maman ou tiki nda kono mema. Bana mi balé na maboko li kwa 5 000 francs. Mais on dit que Mouto maman na muyedi. Tana moni on a association de malfaiteurs. Oh. Mais plein on a bani ko plein on est salama na stade de Marty ba comme compare on a ya fallait on a planté on a soit ça plein ndengeni au pemino na ndako ba futelio mutuka ba peso na 5 000 so na mo kata ba kongo il faut que mbango mote ba kendai wa ba fallait ça dit droit d'entrée ça ba tayi tu ko fele bon ba parti politique on a ba to ba on ba pesa ba 5 000 ba pesa ba futelio mon transport. OK. Ani na perte te a hauteur de 5 000 francs na matinu tu ko fele tam so na journée ngana bimate so na 5 000 francs on ozonga bo nguba lipa mai nzela nguba lipa mai bongo le victoire vous comprenez a na calcul na mo calcul vous comprenez papa na batira na 3 000 francs na 3 000 sur no solodo oh solodo c'est principe ba politicien ba mema biso il la makaka l'état où tika bana poto l'état na tika to mena whisky za na bangenza na se l'état na biso tika biso to mena ba whisky oza na bangenza na se oh botu na bwa nini pona nini kasi te place siko na fonga na pantanteke bana poto l'état na biso a dit que biso tout ça faible on se comprend soit il dit que poto qui peut ba ngote faut ba congolais ba lango apa oh on se comprend faut ba congolais balango apa pamba yo mona na mboka ni ba l'état tatinda yo kala yo mona na yo ka to mona ko ndana kaka l'état te atinda to mona ito bakanga ki ba ndeko kanga ba to bote ka ba sododo est-ce que ba sala mabe po mona ke l'état na biso pinako balinga ka to langwa poto kipe bango te mais so mona ndetinga ngata na meli fulufula lukambe na ko kipe bino landa papa ta ba boya ki ba sododo mila ba sala ki mabe ba boya sododo mila ba sala mabe te mais au mona kaka bango moko batili su bazolo dongo sani emelama po bayebi ke ate nde totambola na bango boye tosakana na bango boye fo bazaka na distraction mingi ya kwiti so bazomela fulufula lokambe bazana na kwiti biso pe toyiba kana nde tomesana koyiba moi ba comprendre exacte moi tu pas stratégie nde siko bayako sala nini batili su zololo pourtant bakanga kama mutatinde bango azati quand les même l'état quand nde batili bango moteka partout sur totango na kini bana poto mona na ke koto zololo Sododo. Ndé ka l'église comment? Ndé ko ça la lisusu kabine mo ya sododo. Et ça na bénéfice.
Yo zo mona whisky ça bangenza na se. Yango ya kasoke sile moni bangenza na susu deko kwa mai. Yango mo sala miso whisky. So ba ndimi to melango. Etumba Ya biso lumbe politique ekotizelo na ndenge moko ya masekite motoko na bino motoko na bandeko bozola na biso en direct bo like vidéo bo partager ko sala vraiment motoko fort mais mission na biso iso koma vraiment na suka bokoso bolumbu botaka nini okoyi koloba epa na leta ya mboka na biso au profiter pe kopesa ba mbote na bato ba soutenir yo po TV ezangonga mboka oyo eza ya bino te mboka oyo eza ya bino te eza ya bino motoko eza ya biso pe eza ya bano bakobotama donc soki batia bino wana po bino nde bosani boyeba kotambusa biso mais eza te batia bino po boyibaka ndenge boyibaka wana mais boyebaka mboka oyo koteke bandela boyeba te kongolo bomonaka azalaka moto mokate epere mais ka nzala moto ekembisi biso bantikor tozoya nsima na bino bino mpe botika oyiba te bolobaka bomekokenda te bino mpe batika oyiba te biso mpe toyaka nsima na bango mais bambote nanga namoni bapartenaire nango officiel namoni bapartenaire officiel Armandine Mayangi motema ya boss Armand Mayangi na Paris Serge Manila le vainqueur de tous les dangers namoni Cédric poto na poto tonto Paris etite ntsala tshunga ntsala Cédric poto na poto na ye mopanzi boye Kajulu Samba nzelo ala fana suka ntoko na kati Paris on a Kajulu Samba nzelo ala merci bokoso bolumu botaka TV ezangonga lumbe na ndenge moko ya masekite bo like vidéo na ozela ba commentaire na bino ba j'aime na bino papa Salon Mafia tazongi en personne merci beaucoup na bandeko bolandaki biso na babonné na biso bo continuer ko s'abonner toujours ndenge ezala quoi donc comme habitude nazana bino bokozwa makambo nyonso awa kaka na chaîne na biso epa ya Mama Esther 12 étoiles donc bo s'abonner massivement bokozala vraiment décider bandeko nyonso pe bomoni ke balobelaka kombo na yo olingi pe basa ila promo publicité ya eloko no songolo ko ikobenga ba numéro s'afficher liboso ba télévision na bino bokozala vraiment décider olinga ba lobela rapé kombo na yo te ba numéro ya mwana bobenga bokozala vraiment décider merci na bokoso bolumbu o ya pesitan to ya maye to lobela mambo itali mboka na biso merci na réalisateur na biso tozala ki na yo wana merci pe na bandeko bolandi biso partout o bino bozali bo like ba vidéo en tout cas na le lara bo s'abonner et belé ko sala vraiment mon top fort merci ngana bino to kuta émission balasima à bientôt. Bye.